est-ce qu'il y a solo élection et kosalema na 2023? Est-ce qu'il y a solo déjà to sukisiwana to esengeli to banza to kanisa ke kozala ou bien ça déjà certitude ke kozala ya mibale mo ndeko losako na tunaki ezali bato bazaka na poto balandaka biso pe mo kuna ba pe na posa ba soki na ya maponomi oyo bango pe bakozala concerné to peza ka ni solo ekomi nanu solo penza te biso na kati ya seni tosala manso oyo tokoki kosala mpo bato nyonso baparticipe na élection même bakongole ya libanda tolingi eza kutu na feuille de route na biso mwa mokanda wana tokomaki oyo totie baactivité nyonso tosala totie mpe bandeko na biso oyo baza na étranger mpo bango mpe baparticipe na élection. Alors élection est ce que osalama to esalama te ekosalama parce que biso mosala na biso yango wana soki esalami te ça signifie que toéchoué na mosala na biso quelles que soient les raisons. Donc makanisi na biso na kati ya seni tozali même pas koconsidérer que report ou bien glissement ekosalama te mpona ndenge kasi yo ozali sikoyo mpona bato bayokanisa ke ozali baye batie yo nde kotya oyo tolobaka bakineli biso kokinela sika yo ndenge ozali wana eloko nini oyoki kopesa biso bakongole mpona nini toyoki kondimaka yo kopesa biso maponomi ya malamu bakotala mosala naza kosala mosala nazosala eza mosala moko ya na oluka bato nyonso tokutana na bango tosolola na oyo bango balingi na oyo baboyi parce que biloko mingi mpe bato balingi te tokokana na bango mais je pense que bakoki kojuge biso kaka na oyo tozosala parce que jusque là bato balobi makambo mingi na kombo na biso tolobaka te mpo tolingi badivision eleka mingi te mais baobserve biso déjà un peu cet exemple moke so tali na feuille de route na biso totie makambo observation ya processus tobandi yango banda sikoyo tolobi teke bato baya kaka na 2023 na suka te tobi baya déjà sikoyo babanda donc tokopesa baautorisation baaccréditation ndenge babenga yango na bamédia na baconfession dans la société civile et donc baobservateur na batémoin parti politique bakobanda déjà sikoyo. Ça c'est une façon ya recréer confiance pas comprendre que eloko ya kobombama eozala lisusu te donc bajuge biso na wana wana eza kaka exemple na makambo eza mingi oyo tozosala bacadre de concertation tokofungola yango lisusu comme ça tosololi oyo bango bakoloba tokoyoka oyo tokoki kosala tokosala. Président na bokuse mpenza olobi bato balobaki mingi mpo na yo mais eza occasion oloba te oya ndenge nini oza candidat ya pouvoir te osala na régime oyo te osala na président actuel te justement nyonso wana eza kaka ndenge nalobaki ndenge processus ya kopona président ya seni ou bien bamembre ya seni eza processus moko eza compétitif donc ezali yo ye na oyo ya yo motu mosusu aye na oyo ya ye sikoyo yo bandi kotombola oyo ya yo ye azokitisa oyo ya yo sukasuka bato bakokanisa ke oyo bozoloba wana mpo bomatisa bobokisa motu eza ya solo ou bien bato bakoyeba te baprésenteur politique toyebi emonanaka na mwinda te me na butu toyebi ke le 6 oyo ya koto na le 2 ya koto baza na ngambo to na ngambo toyebi makambo yango ndenge ezala yango wana na droit balobaka soki ofundi motu na likambo il faut olakisa preuve poso preuve ezali te eozala ngai nalobi likambo yo obi mosusu preuve eza yo te osala na bango te otiaki candidature na yo en indépendant le 6 wana basoutenir yo ti obimi te wana ezali kaka ezalaki ba6 wana ezali nguya ya nzambe mpo ba6 wana bobosana teke na 2020 baponaki motu mosusu mais na 2021 j'ai eu le temps ya kosola na bango bamoni mikanda na ngai bamoni baseve na ngai naboyi kobelela mingi mais soki otangi seve na ngai ocomprendre que eza quand même na mwa d'accord misolo ya baélection budget ezali boni ozwi déjà boni na minute oyo budget ya opération mpo tobosana te élection esalaka na budget ya opération nani tozwi ata le meilleur moko te donc faute ya gouvernement na minute oyo gouvernement apesi eloko te soki élection esalami te na 2023 faute na ye seni asalaka baactivité oyo ekotisaka mbongo te biso baactivité na biso nde ezalaka tozwi mbongo epa gouvernement tosali misala so gouvernement apesi te to moko koconclure donc faute na ye
ozobanga koloba ngo mpo ani lobaka ka foti na ye soki apesi te élection esalami te donc foti na yo te foti na ye teri oza journaliste amayeli mingi kasi nalika phrase wana ebima na nini na yo tosala philosophie te eza pragmatisme nga atuni motuna yo moto opesa eyano soki apesi te foti ya nani élection esalami te ça signifie que apesi te merci beaucoup merci beaucoup totondi bino botondi question suka Yasuka réponse question courte réponse courte quand allez-vous nous dire que nazwi mbongo te nakokisi nyonso te moyen nyonso esila na 2023 ekozala su te quand oui voilà non parce que plaider amoni badécision mingi eza te ke ngai nde nalobi nga moko toza ebele toza 15 donc tokovanda totire baconclusion epi tolobi soki par exemple napesa exemple ntina juin makambo ezaka ndenge eza awa nakoyebisa bino ke na modele makambo ezokende soit barepousse ce qui n'est pas dans notre vocabulaire tolingi makambo wana te soit bakopesa mbongo mingi koleka déjà baza na mbongo te ekoma pasi mpona mbongo donc parce qu'il faut pas comprendre que il faut pas penser que soki esalami so mbongo epesami te eza kaka glissement non ekoki mpe kosala mbongo mingi oyo mboka eza nango te donc ça revient plus ou moins au même donc c'est un peu ça qu'il faut voir bandeko tosukisa na mokuse d'accord misolo ya baélection budget ezali boni ozwi déjà boni na minute oyo budget ya opération po tokosana te élection esalaka na budget ya opération nani tozwi ata le meilleur moko te donc faute ya gouvernement na minute oyo gouvernement apesi eloko te soki élection esalami te na 2023 faute na ye seni asalaka baactivité oyo ekotisaka mbongo te biso baactivité na biso nde ezalaka tozwi mbongo epa ya gouvernement tosali misala so gouvernement apesi te yo moko koconclure donc faute na ye ozobanga koloba ngo mpo ani lobaka ka faute na ye soki apesi te élection esalami te donc faute na yo te faute na ye teri oza journaliste amayeli mingi kasi nalika phrase wana ebima na nini na yo tosala philosophie te eza pragmatisme nga atuni motuna yo moto opesa eyano soki apesi te faute ya nani élection esalami te ça signifie que apesi te merci beaucoup merci beaucoup totondi bino botondi question suka Yasuka réponse question courte réponse courte quand allez-vous nous dire que nazwi mbongo te nakokisi nyonso te moyen nyonso esila na 2023 ekozala su te quand oui voilà non parce que plaider amoni badécision mingi eza te ke ngai nde nalobi nga moko toza ebele toza 15 donc tokovanda totire baconclusion epi tolobi soki par exemple napesa exemple ntina juin makambo ezaka ndenge eza awa nakoyebisa bino ke na modele makambo ezokende soit barepousse ce qui n'est pas dans notre vocabulaire tolingi makambo wana te soit bakopesa bandeko na bandi bolandi élection ezali to eza te liberté d'expression eza koboma baza kotuna moto aseni aza kobanga liloba nini ya kobimisa mpo eyela ye mabe alo bandeko na bandi totana eloko même si vous voulez appuyer votre frère oui condition hii hataki nyeti Kongo asali mcha bange kula tabisha ni nani tena kama mtu angeendesha kusema wandani mtu wako nini kwa kumbele hivi tu sasa alikasi nos chers frères on a alikasi sur l'avenir de l'indépendance ile wanataka sana Lumumba tuko mchinani tuko pachel fatini beton asema hii njia ni fatini beton ile mnaona pale chini ni beton ile mune mbuyo toka ni beton beton ya ndani ya beton ça fait quelqu'un wa ndani ça fait quelqu'un beton voyez maintenant il tourne à ici Lugasi je suis de l'indépendance route nationale
bandeko bomoni wana eza na likasi bandeko mosusu baperdre na l'espoir te boyoka ya video oyo mais bogarde foi na bino voilà. Le rapport de l'OMS le confirme clairement. Tous les vaccinés de 2021, de 2022 vont mourir dans l'année qui suit. Désolé. Et par définition, il ne restera que les non-vaccinés sur Terre. Et ils vont se faire chier. Désolé. bandeko boperdre foi na bino te tokomi na suka oyo moto akoki koloba nyonso ye akoki koloba merci toke. Nous sommes des pauvres mais baza koutilize biso na morgue boke kotika ebembe babandi bino nanu 25 000 mpona moto ya kolave corps wana corps ekufi nango mpona ya kolave 25 000 so mpe bopesi te corps evandi libanda bakomosabote yango. Mais sikoyo biso nde na bafamille na biso tozwaka décision moto akufi na 9h 12h toke kokunda ye akende mpe morgue te totie batumba koevide nango oke na morgue oyo topasola ye moto na bino mpo akopola bakotie babilamba na kati me botika moto azonga ndenge nzambe asalela ye bamitio mpona bozokende nango wapi. Expliquer mboka mobimba toza na mabaya toza na banzete mais serike ezobanda $400 mais ekekota na mabele bokundaka biso ata 100 serikei libulu na necropole $2000 moto wana kota kofi banda botama te akomi wana asimbango te mais na libulu bakotile mpo na $2000 makambo nini bolingi ko président de la république bolingi nini na mboka na biso oto responsabilité okundaka biso serie na Nigeria bakundaka bato fele serikei vraiment eloko libaya eza na moko oyo serikei fe bandaka ba $300 mata bokokokata te kaka prix bandana no serikei 25 000 francs oyo aboya asala nete nga moko leta na tosala. L'état aza eloko akosala te l'état asalaka rien. Voilà, donc bandeko totalaka mwa eloko oyo mpona kokebisa baninga voilà. Bandeko mokili ekomi na suka botala likambo sombele na likambo botala mwa mwaso na moto aliboma oyo omoni bango mwa mwasi oyo awuti kozwa kisi epa nganga apesi kondisio be ayeli nani motu ya liboma babima na moto ya liboma wana komsa akokoma na mbongo ebele anotambola na bajipe etu akoma obeta toka akota moto ya liboma kodendadenda siko oyebika biso miso makasi ndeni mwa mwasi chaque jour abetaka nani batour awa aye akangi oyo naye kozwa yo nga nalingi yo na opesa yo mbongo tala boye moto alibomo amayele donc ndenge aza na video eza oyo eza video ezali nde baopose baquestion azorépondre na bavoice eza moto oyo afilme bango tozala na groupe na biso mo boye nde batindeli biso yango. Donc faisons attention les jeunes garçons bandeko na nga mibali surtout bino bolinga komona mwasi apembe te mwasi arule te linga na mwasi arulaka na poto mbongo na ye ya pasi ya motoki mais so bomoni kaka mwasi azorule ana mbongo alingi yo tala moto auti kosangisa ne nzoto moto aliboma yo koya okoti mpe na nzoto wana olieba mbongo ke oza mpe na basi na yo mosusu oke kopesa mbongo tala nde tokokufa lokwa bamboa mpona bamatuvi yaya bakola mafuta mbila ya matembela bitokisia ebomaka te nzambe akosalela yo totika koanvie omoni na voiture susi motema eketo tala nzela baoki kozwango moto asangisi nzoto mwa mwasi po aza ye moko te baza basi ebele bakomosangisa banzoto na bato maboma. Faisons attention totambola na kobanga nzambe yeba mwasi nini okobima naye mobali nini oyo okobima
kosala na ye. Donc c'est un peu ça, on a ye koyebisa bino bato oyo ya bamati vi botala place na bino boke kobima na bato maboma likoza mati vi. Bizu baye. Bandeko tozokende kaka malembe ti epai tokosukela mosala na ngai na miniti oyo so namoni nalobeli bino to nalakisi bino toke. Tous les rapports des experts nous le confirment. Parmi les ressources rares de la planète, parmi celles dont il faut prendre soin, le bois, nous en utilisons pour nos meubles et pour nos constructions. Et parmi les plus gros exportateurs, la République démocratique du Congo, menacée de déforestation à cause, en grande partie, du trafic illégal. C'est une enquête passionnante de Jérôme Garot, Michael Merle et Thierry Gippet. De nos intérieurs à ces forêts primaires, il n'y a peut-être qu'un pas. Votre table ou vos chaises. D'où vient le bois de vos meubles? Difficile à dire, tant son commerce est opaque. Nous avons remonté la piste du bois, dans le bassin du Congo, le cœur vert de l'Afrique, menacé par des concessions illicites, et des braconniers du bois comme cet homme en t-shirt bleu, qui n'hésite pas à défier les autorités locales. À 6000 km de la France, la République démocratique du Congo. Lebo est en mission pour le ministère des Forêts. Il y a quelques semaines, voici ce qu'il a trouvé sur les bords du fleuve. Le diamètre ne convient pas. C'est-à-dire quoi? C'est trop petit? C'est trop petit. Même ça aussi. Mauvais abattage. Regarde là-bas. Surpris par les habitants des villages voisins, les braconniers ont tout abandonné sur place. Mais les dégâts sont là. Ça me fait mal. Vraiment, nous voulons l'exploitation. Mais pour l'exploiter, il faut respecter les normes. Les normes, elles sont parfois bafouées. Nous sommes dans une province difficile à contrôler et très vaste. Presque 10 fois la taille de l'Île-de-France. Certains en profitent pour récupérer la principale richesse de la région. Ce vol de bois, c'est un manque à gagner pour les habitants. Mais dans cette affaire, le responsable a été retrouvé. Le voici, un ressortissant chinois filmé au moment de son arrestation. Les faits sont graves. Cette fois, il y aura un procès. L'homme est un récidiviste et pourtant il va vite retrouver sa liberté. Nous avons pu nous procurer une copie du jugement. Le voici acquitté après avoir payé une amende de 18 000 €. À peine le prix de 3 arbres précieux. Ce bois illégal passe parfois entre les mailles du filet et va partir en camion dans un pays voisin, puis être transporté en Asie, souvent en Chine. Une fois là-bas, les troncs sont transformés et mélangés à du bois légal. Le traçage devient impossible et le produit final est prêt à partir pour l'Union européenne et nos salons. Pour comprendre l'impact de ce trafic sur l'environnement, nous sommes partis plus profondément dans la forêt congolaise. Au bout de cette piste, voici une concession artisanale réservée aux petits bûcherons indépendants. Enfin, c'est ce qui était marqué sur le permis. Car des moyens industriels ont été mis en œuvre et la forêt ravagée. Le passage des machines crée ces zones marécageuses où les arbres reposent difficilement. Regardez comme ça détruit la machine. C'est pas C'est bon. des grosses machines. Les grosses machines, les engins en chenille, les engins en chenille. Pour tirer un arbre, les bûcherons creusent ces routes sur des centaines de mètres à travers la forêt. Ce qui intéressait les braconniers du bois est un peu plus loin. Nous sommes ici, devant des sens wingés. Et on appelle bois noir. C'est le bois de première classe. Et il est aussi préféré, même en Europe et même partout. Nouvelle infraction au code forestier, les souches n'ont pas été marquées. Impossible de tracer ensuite l'origine du bois. Des exploitations artisanales comme celle-ci, il y en a beaucoup ici en République démocratique du Congo et elles sont extrêmement difficiles à contrôler. Mais il y a aussi de vastes concessions forestières, industrielles, qui travaillent également dans l'illégalité. Sur ces images satellites, on voit apparaître semaine après semaine des chemins forestiers dans des zones en dehors des périmètres autorisés. De retour à Paris, nous avons montré nos images à ce spécialiste. On a beaucoup progressé, mais on a encore du bois illégal qui rentre en Europe. C'est
C'est très clair. Il peut se retrouver sous forme de meubles, il peut se retrouver dans du contreplaqué. Plus le bois a circulé, plus il est passé par différents intermédiaires, plus il est mélangé dans des meubles par exemple, plus la traçabilité va être difficile, c'est clair. D'après Interpol, jusqu'à 30% du bois consommé dans le monde serait illégal. Seule recommandation pour limiter les risques, acheter des meubles certifiés avec un label environnemental. Bandeko tokotala mbandaka ndenge moko na Mbujimayi baza ko se demander pourquoi bangala bazo finga baluba mbandaka ndenge moko na Mbujimayi alors que bango balubaka président na bango asalaki 32 ans botika ki fanatique tolanda balandi ya bosolo télévision mbote na bino tozali awa na mbandaka lokola na kokoma na mbandaka effectivement tokomi na mbandaka tozotambola na butu mpona kosala constat ya ville impression ya liboso mpona ngai deja na butu ezali mpasi parce que na mbandaka courant ezalaka te na mbandaka nzela ezali te na mbandaka mai ezali te nauti kotambola na butu esika na telemi oyo na nsima na ngai ezali clinique universitaire ya mbandaka nde esika nazali liboso na ngai ezali résidence officielle ya chef de l'état mwinda oyo bomoni epeli ntango mosusu boloba na ngaki esango oyo olobi ke kuro ezalaka te be mwinda mwindo ezali groupe mais groupe oyo epeli mpo na nini soki oyo na clinique universitaire okuti mwinda epeli elingi koloba te ebembe eza na morgue c'est-à-dire soki omoni mwindo epeli elingi koloba awa ndenge toza boye après vérification moto akufi nzoto ne bakotia yango na malili mais mpo batia yango mpe na malili fo bino moko famille ya mowe bokamata misolo bosolola na bato hôpital bofuti botie groupe wana mpo ebatela nzoto ya mowe iti bokozwa yango so bosali yango te nzoto na bino bokozwa yango ya kopola parce que même morgue eza na groupe te to eza na groupe mais ezangi carburant esika ya kotia yango ezosala pasi en plein 21e siècle toza na mbandaka naza komituna soki naza na lifelo ya mokili to nazali na bongo place bato babikaka mpo nakoyoka moto akufi batie na kati ya morgue me libota basomba carburant mpo babatela nzoto soki bosali yango te nzoto ekopola tozali depuis mbandaka pour le compte ya bainvestigation tokende bisika ebele bokozwa biloko nyonso en temps réel. Merci pour la grande équipe tozali au total 10 personnes toye mpona bankete oyo pour des enquêtes sur bien sûr na cadre ya Bosolo Télévision, la seule chaîne d'investigation en République démocratique du Congo. À très bientôt. Alors bandeko nalobaki na bino dernièrement tozaki na mwana akendaki na mbandaka ntango akomi kuna abengi alobi naza na mbandaka me nazoji batiki ngaza na mbandaka batuni pourquoi ayi parce que Mobutu azaki mungala mais nazoyi bate soki mbandaka yango yango oyo bamite mbandaka pa yo yali ndeko nanga biloko mosusu etalisana na basigne comment yo okokumisa mutu oyo se proclamer roi d'Isaïe, c'est-à-dire mbongo akoka bilolobi 2 milliards kabeli yongo mais na mbandaka rien na ba place ebele bangala asali rien mais soki tolobi na bino vraie origine na ye que il était d'origine togolaise mais koli ne Équateur boko chatembe mais fait ce qu'on a clair bakolo bana bino ke mutu yo azaki ya biso te mais azaki ya biso pona akolinde na Équateur. Comment kokumisa criminel, comment kokumisa mutu motema mabe ya mbindo bali gobi comme ça ngai donc mbandaka na Mbujimayi rien ba Congo batonga ko kitoko avant 60 na batambongo ya bakongo tala siko yo okofinga muluba pourquoi ofinga muluba ndenge nini ye akekuna pourquoi akekuna baba lakisa que bozo bala Tshisekedi mais tala Mobutu nga tika Équateur tokena le côté mususte mais Équateur kaka
biso. Alors ngasi ko na ozoka biloko oyo potango na osala histoire ya mboka oleke ebimaka na monoko nanga polo bake pasteur na Mukongo aza tribaliste na ko bimisaka bato mosusu. Ekozala scandale tango na oloba. Ekozala scandale. Eza mawa. Donc aucun Équateur, aucun qui s'engage moins. De province moko mibale oyo so ke omoni ke oui, o eza ba ville, eza ka ba Congo na Bukavu. Na Kivu kuna c'est tout. À part Kivu na ba Congo, le reste donc et là qui s'appelle que ce ne sont pas des gestionnaires. Ce qui a bongisa yukuna, tout ça poto abanda kumsomona, onda ko batonga ça fait 65 ans. Onda ko ça fait 100 ans. 32 ans na pouvoir. Mbanda, Mobutu, Bolozi, Nzimbi, Baramoto. Rien. Mobutu banda aux États-Unis, banda aux Suisse, mais pour nani no kosala malamboka na yote. Ngwanda, nda mboka na Angola, mboka na banda kuna Afrique du Sud, nda kuna France, nda kuna Maroc. Ndeko, est-ce que vous avez un courage yako finga nga, vraiment ça courage. Tant on a la vérité. Ce que cela yinga mtalo bien, wa, yem talo bien mo, bolo banay, ngaite. Bolo no ke mutu oyo azaba origine bo, mais oui bilo boni. Mutu oyo tala ba origine na iko preuve la kisa biso côté bino bozo ba ala uta eloko asala. Ça fait mal, hein? Non, ça fait mal. Naza bilo muso ola kisa. Et tiens comme une minute. Aïe. Minute s'il plaît. Voilà, tout à l'heure oyo. Et ça suit 4 minutes jusqu'à 3 minutes per si là voilà. Mbanza Congo, Mbanza Mbata, Mbanza Lemba, Mbanza Ngungu ntoto mya bakongo. Kikongo twakelevo vanga kumbanza Ngungu. Unuki aki mangala makotele kuna bakongo, Kikongo kyabatekele nima mangala bayandike fova. Kimpese ntoto mya bakongo. Ba missionnaire protestant ba mvimba batunga école normale et épique Kimpese. Kuna bana babo baba Congo école primaire ka bakele banga musi territoire zawo bakele kuza ku Kimpese. Na te bangala kunjandu kuiza longu ka ku Kimpese. Memu Kikongo bakele longu kilanga. Buna Kimpese Kikongo ntoto maba Congo Kikongo bakele vovanga. Bwavo lwe ku Kimpese. Sabe Congo weti kukimwana kiti kinani ka kitu kili mangala bayandikire vova. Ndunda buzengi. Kari Buzengi oko fomu mazulu kanda da Congo ikanda tete mu Afrique centrale. Bwabo kanda dio yantete diandikire kola matata Nzambia mpungu ndinga ikonga luveni beno ngongo eno manga bwana tibanza vous devez être dominé. C'est tout. Kuluozi mtoto myaba Congo kuluozi Kikongo tokele vovanga. Qu'est-ce que vous croyez? On ne se moque pas de Dieu. Dans un zambo le vendi à Kikongo, ben ni kanda na temu Afrique centrale, ba le vendi ndinga, lu yambudi yo, ndinga zanzenza, ndinga ndinga pamba, lui yani ko na fofi. Qu'est-ce que vous croyez? Kilo de banza beno.
ndinga zipamapamba zingamba bimantino maboyi alors c'est normal que bavengiru ya kuki sasa kabeti kulukipako basi zingamba zabakanda bakuntandu lwenda kulufu munzira ya kwangula ntotomya bakongo kikongo twakelevo vanga uri ya kulufu Kiswahili kakotele kuna Kiswahili bayandikiva kulufu wenda kumatadi matadi kikongo kina makefa matadi mkongia nta makefa ditadi veut dire les pierres et en Israël makefa ça veut aussi dire les pierres lwenda kumatadi kikongo tokelevo vanga kumatadi bwabola wakomatonyo mangola betifova banani bakongo est-ce que ben kizeidi akapulona beno ke luzeidi oketi ben banani ben bakongo. Merci Bandeko. On n'a pas besoin d'un coup d'état, le bilan est catastrophique. Il dépêche à Kongi, le moulaye, qu'on a pouvoir aux sanctionner sévèrement la population. Parce qu'on lui sonne tout un cadre constitutionnel et institutionnel. Lui sonne pour soutenir ma voie démocratique pour accéder au pouvoir. Non, marche à ma tête qui va dans le mais quand tu prenais l'initiative, tu n'as pas tenu compte de tout ça. De la même manière, Nassam, quand il prenait l'initiative de Yagotini Kabatula chômage, il n'a pas tenu compte que la justice était là, mais au Sana conseil d'État, on va corbia, on suit Bibébo, mais on a 207. Pourquoi vous saccanez la vie à ma peine? Dans un pays où l'autorité suprême du pays a le moyen d'offrir au nanti à député national 27 millions de dollars de cadeaux, il y a pas de palissade. Ça veut dire que l'IDPS n'était pas préparé pour diriger le pays. C'est officiel, l'État est en train de voler. Il a raison de dire que c'est un gouvernement, ce sont des gens qui sont des voleurs. Joseph Banda a raison. Il a même tenu des propos désobligeants et discourtois à l'égard du commissaire général de la police et général Amouli. Personne n'a craché sur Kabound. Pourquoi? Parce que c'était bénéfique au régime de l'IDPS. Mais quand Kabound touche un membre de la famille présidentielle, il ne va pas de toucher les membres de la famille présidentielle. Combien de gars de Kabound a passé le bilan du président et de l'IDPS? La gestion à 3 ans et en Boka, bilan à Bango, na Union africaine. Incompétence notoire, amateurisme, stage professionnel au sommet de l'État, tribalisme pointu, enrichissement insolent, délinquance financière, jouissance, vol de l'argent du peuple, de la population, violation intempestive. L'UDPS en 2023, même face à un cadavre, les candidats de l'UDPS vont perdre les élections. Tout le monde a Vital Kamé, on a humilié Kabound, il y a mon fils, mais on va humilier. Kouloutou n'a pas son mot, on a humilié. Ah, François Béa. Ah, ok. Le lot, c'est quoi, partenaire, on a UDPS. Puis surtout qu'il y a des sous-sous. Comment politique aussi,